breaking news, vous en direct à breaking news et dans mon Yema. En tout cas, merci na ndenge obengi mingi pour la breaking news à lobby. Tolanda breaking news avec Nakonzemba Lakwanzila. Congolais nyonso ya Brazzaville, Congolais nyonso ya Kinshasa, Congolais ya Brazzaville, obengami le 28 juillet na Westminster Court esika wapi criminel munene oyo aboma ba Congolais na Kabila, général rwandais oyo azali agent sécuritaire chargé ya mission ya Paul Kagame akozala jugé tobimisa bana tolata nini basinga rouge na motu mpona kokende kofunda ye liboso ya banglais parce que toza na guerre na lobby mobile munene oyo ya ba Bill Clinton na ya oyo ya Tony Blair bazo support ye Congolais bimisa bana bima libanda tokende ebele merci la kwanzila tokende ebele kobunda mpona Congo kokende koyebisa mindele ke mutu oyo aza mutu mabe aza ennemi ya Congo azali mutu oyo aboma aza général rwandais oyo abomi mingi na Congo en tout cas faut totelemela ye alors basango toza nango ezali ya koyinda toza na information munene tozopesa lelo monsieur Thomas oyo babengi monsieur na kombo ya monsieur Thomas Porilio monsieur Thomas Perilio nommé lokola représentant des États-Unis dans le pays des Grands Lacs. Alors monsieur oyo Toms babengaki Toms John Kerry azokumisa ye président Obama pe azokumisa ye alors que toyebi ke mutu oyo partout akendaka aka biloko mibale akenda na Kosovo akabola Yougoslavie akenda na nini na Soudan akabola Soudan ekabola mibale awa batindi na Congo mais na tribunal ya Sierra Leone atravaillaki makasi pe asilisa guerre alors monsieur Tom soka ye na mboka na bino ememaka biloko mibale ou mboka ezokabwana ou akosilisa guerre siko biso bakongolais est-ce que monsieur oyo ndenge batindi ye na Congo ezali bonne nouvelle to ezali Congo ezokabwana mama solo balkanisation ekokisami balkanisation esalami parce que mutu oyo amemaka biloko mibale na utu yebisa bino na Kosovo ekabwama mpona ye mutazaki kuna alors soko moni baaméricain batindi ye parce que aza l'homme de terrain aa makasi aza mutu moko oyo azali l'homme de terrain ye soko akoti na Congo ezalaka vraiment ya koyinda alors tobandi soko akoti na mboka na mini ezala biloko mibale ou guerre esili ou akaboli mboka alors toza na basango news eza ya koyinda na mboka oyo tobengi Birmingham parce que lobi bobengaki ngai bomoni masolo nde ezoleka balobi pasteur Roger alangwe nizete na Birmingham azolala na kati ya car na fone na maboko kobondelaka mpo mwasi aboye ler mbila yaki mokola liboso akosi mbila keno nazali awa naza na pan nazozela nani mécanicien azoya mais butu ya lobi comme pasteur akimi ndako azolala kuna mpo azolela mwasi ne nizete po aza mama bana misato akima libala na France aye na mboka oyo alors qu'est-ce qui s'est fait mbila zongi susu akuti abi man lukanobi hier abengani ye donc to éviter ce qui va se passer na Birmingham parce que na bengi même ABTV aluka pasteur Roger aluka ba pasteur mususu bake no bonde la pasteur batie ata makolo ou batie mutupo alangwe mwasi ya bato doki ndumba ekotie na nzoto moyete na bandimi ya église na ye to éviter ba kosuka na ye ndenge ni puisque nzamba alubaki boyeba baona misala na bango pe nzambe akomi kobimisa bango poisa donc mawa tro mbila abengani ye liboso ya ndako ya Nizete eza mawa mingi Roger azolela neti akufisi mer c'est-à-dire mbila bengani ye babi Roger azolela neti vraiment akufisi mer donc toyebi te mwana mwasi atia ayebisi bato baza aza parisienne basi ya Paris bandenge moko na basi ya koto te wana na élégante donc bamare na bapère boyebaka mpe kobomisaka mpo tala pasteur alangwe Nizete likolo ya mwa parfum likolo ya bana Paris bazalaka bon chic bon genre toyebi te bakote omona moto akoma kosala kwanga omona moto avandaka na poto asalaka kwanga omona moto avandaka na poto donc azotambola ondira auti village donc kipoto vraimen bakote oyo ezalaka mingi te en plus de cela bino bandimi
binlanda bindimandima kokende kopesa vie na yo kokende osala kir dame na un enfant mal affermi bomoni siko paster oyo ake kosopela soki ni club soki ni zetu wana bavie privé na bino ake koyebisa bato nyonso tu makambo oyo ye asala na bino masolo bosola na ye parce que bozopesa confiance na bapaster ya bacharlatan lelo oyo okomona bandoki nyonso bani bakoma bapaster bana nyonso tu ya misala bani bakoma bapaster bato tu bapumbwaka bani bakoma bapasteur donc ezali mawa mingi. Or un vrai pasteur akoki kobimisa vie ya bandimi na ye te ata ndenge nini. Paul azoyebisa Timothée na 2 Timothée 3 1 à 2 alobi sache-le que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, blasphémateurs, rebelles, ingrats, irreligieux. Donc yango omoni irreligieux balingi komwa nzambe me balingi mbongo mingi bakoma kobanga na bango sute omona make oye na église boye tala poster à pasteur na sima onire ye mutu akufa mpo na yo onire ye mutu akosekisa yo bafaux miracle bafaux baprophétie donc eza mawa mingi alors na Londres bienvenue songi aleli na bouche du village parce que azwaki lettre ya bakoloche na okomba yebisi eke makambo oyo osali eza crime na mboka oyo kokozwa baimage ya motu te olekisa yango sans consentiment na ye donc eyindeli ye abengaki maître akime abwakisi ye azobenga azolela bato collaboration moko eza te tozokenda bango ntina suka parce que eza na bato ebele kuta otiti bango mpo bazoyeba loi ya télévision te bayebi te bazovivre na poto 20 ans mais oyebi ndenge poto eza régi te donc eza malamu mingi mpona bango ekende ndenge wana yango ozomona azwi lettre tokokenda bango ndenge wana etie trouble na mboka oyo mpe mibeko eza makasi kolekisa image ya mutu en plus kokata yango mpona kobebisa réputation ya mutu wana eza crime abengaki Hakim aboyi malgré les grands juristes akatelaki efone mpe aboyi kosulwa na ye donc tokosala dil te tokokenda bango ntina suka donc baza ya kolala toyebi te basi ya pwiti oyo bakweyisa shot one na koshina soki bakoleka lisusu koya kodistraire bato oyo asilisa mbongo mpe ye wana alansa koko aris na tv awuti kozwa mbongo na kine mpo baya kolalisa komba donc baza baennemi ya Congo Grèce mboka na bango mboka pere na bango boza na bapasseport grec lokola baeuropéenne eza na problème bino bozokota yango te bozoluka solution te mais bomoni kaka boya koloba makambo ya Congo tout simplement parce que bokwesaki shot one na koshina ye bolanse basere na bino bandeko na bino na télévision likolo ya koshina mpe bowuti kozwa su mbongo na Congo mpo boya kokweyisa bakongolais awa na makambo ya oyo babengi ministère des étrangers de la diaspora, c'est-à-dire ezali infiltration na kati ya komba kosisa komba kotika bato bapoison komona donc boyebake bato baza na esengo na bino te mpe basurprise ekozwa bino na masolo minene oyo bozobeta donc eza ya koyinda parce que eza ndenge wana. Alors na mboka Congo Obama auti koenvoyer Thomas Periolo comme un envoyé spécial des ISA au Grand Lac, un envoyé spécial des ISA au Grand Lac, un envoyé spécial des ISA au Grand Lac, reflète la ferme soutien de l'administration Obama pour le peuple de la région des Grands Lacs en général, la RDC en particulier, qui se trouve à la croisée des chemins alors qu'il tente de construire Bolim Sangal et dans la réalité, Bazo Benga direct moyen à Totika coup de fil et les cas parce que l'homme le plus recherché, l'homme qui reçoit les coups de fil et les messages tous les 5 minutes, et l'homme le plus recherché de la terre, le pasteur proverbe 30-30. Mukolo, breaking news, ou Assimi Masolo Mboga. Merci. À comprendre, alors, Obama envoie M. Thomas Periolo comme un envoyé spécial des États-Unis au pays des Grands Lacs. Cela reflète la ferme solution de l'administration Obama pour le peuple de la région des Grands Lacs en général, la RDC en particulier, qui se trouve à la croisée des chemins alors qu'elle tente de construire un avenir caractérisé par une gouvernance améliorée, la fin des conflits, le respect des droits civils et politiques, les opportunités économiques pour tous. Awa tozomona Obama alobaki ete
avant le pouvoir, il faut résoudre le problème à Grand Lac. Alors, tout le monde a attendu M. Oyo, Thomas Pierrello, un spécialiste de conflit. Vous savez qui est ce monsieur. Alors, M. Oyo a eu, parce que il y a une solution aussi, ça va conflit, ça fait plus de 20 ans, depuis 1997, il y a plus de 20 millions de Congolais dans la guerre au Congolais à Bundati. Na Posabaï Babambo Kanabiso. Na mafia ya ONI, ya MONUSCO, ya Rwanda, Uganda, pe bazwa mwana na bango ya Rwandais, Kabila batia na Congo oyo asali busoba, asali nyonso tout, mais loko eza makasi félicitations na ba Congolais akoki pour ça la balkanisation te. Alors Barack Obama a outi kotinda siko monsieur oyo pour akende kosilisa dossier oyo. Alors toyebi te est-ce qu'il y a sa solution parce que balobi ezali eloko liboso faire un conflit ou eza soué na biso nyonso bato bakufi ebele respect des droits civiques et politiques ba américain ba outi kosala nani ba outi opesa nini na bango ce qu'on appelle les rapports na mois kaka ya juin à juillet plus de 2000 cas ya violation en droits de l'homme na Congo. Kabila azokanga ba vrai congolais kotia bango na boloko koboma kotindika bana mike na ba arme kotindika bana mike na machette kokata bato kobonda c'est-à-dire yemo pas un grand problème ayeko tia trouble na Congo. Alors balobi balingi conflit ici là ils a soué na biso nyonso parce que biso na ba Rwandais to na problème te bango nde bayaki na mboka na biso koboma bango nde bayeko yiba pe ba kofuta ngo parce que Laurent Désiré Kabila lobaki la guerre sera longue et populaire wana bondi melanga au nom de Jésus cette guerre sera longue et populaire pour tokozonga na Rwanda. Wina rudia ba Rwandais na Kiswahili baloba rudia tukorudia ba frontière na biso batu na biso boyibi batu bobomi na Beni na Masisi na Rutshuri toko récupérer ba mboka na parce que Rutshuri na Masisi pour le moment est comme rwandaise toko récupérer en siko tozo kende osala analyse parce que boyebi breaking news na ela kabino ba analyse oyo ba politicien mingi ba yebite ba journaliste mingi ba yebite na traitaka masolo ya Congo na tsoka masolo ya États-Unis yango bomoi na sima na ngabo omona na bureau drapeau États-Unis na drapeau Angleterre ba grande puissance oyo ezo diriger monde ezo na sima na nga donc bango nde futo deal na bango poto récupérer mbo. Alors balobi awa Thomas est très connu comme un homme engagé par la justice et les droits de l'homme qui a acquis une expérience en qualité de conseiller au tribunal Sierra Leone. Ça dit Thomas Oyo, c'est pas n'importe qui. John Kerry a komisaye, Obama a komisaye, parce qu'Aza Moutoumoko a l'homme de terrain. Il a sa guerre na Sierra Leone, oui, les gars na Sierra Leone. Il a fouillé dans les gestions, dans les questions concernant les atrocités de masse. Ça dit a fouillé qui na dossier sur atrocité, Koboma, Kokatabatu, Biloko ba Rwandais basali na Congo et Salama na Sierra Leone. Yé afuyaki na tribunal wana pe apesa une solution. L'utilisation des enfants soldats ndenge kaka bazo utiliser bana ya ba soldats na Afrique kuna na côté na biso ya Congo ndenge pesa na Sierra Leone. La réinsertion des anciens combattants et le sort des amputés et autres victimes de la guerre. Amputés za bateau bakati na makolo bakati maboko, ba victimes de la guerre, ba viol tout. Oyo salama na parce que ce qui a été déjà, ils ont été là pour ils ont salama Léon à Congo et salama déjà na Sierra Leone. Alors mutu oyo Thomas Pierrello yé mutasi saki dossier oyo. Alors Thomas a également servi tant que consultant pour le Centre international pour la justice transitionnelle au Kosovo. Et là ils ont bangi biso Thomas Okaka. Leur guerre ya Yougoslavie ils ont régné à Kosovo, Sherlivindin Kabamboka na nyoso tout. Yé mutu azalaki kuna yé mutu akata. Mais là bezo bangisa biso po Thomas lera yaka ayaka na biloko mibale ou a balkaniser mboka nenga kata Yougoslavie e kabwana na ba Kosovo ou asali nenga sala na Sierra Leone asangisa mboka sinsa guerre. Alors Thomas wana kaka moko yé mutu travailler na Darfour. Donc c'est-à-dire yé mutu akata ba Soudan nyoso mibale. Yé mutu akata ba Soudan. En direct à breaking news, en direct à breaking news. Yem takata ba Soudan nyo surtout. Alors yem takata ba Soudan bibisa mo mibale. C'est-à-dire muto bazoti na Congo, to yebite esaza bénédiction, to aye ko kabola Congo. Mais le kola Obama azo ba vérité que souci nezali respect à droit et quota, makamuno surtout et quota, makamuno surtout za malamu,
makamutu esala ya mamalamu respect ya badroit esalama na breaking news respect ya badroit esalama na mboka na Congo na makambo nyonso donc tozondimela Obama ke atindi mutu oyo ayebi terrain akoya kopesa solution mpona bacongolais mpo te kimia ekota kokata bato esila guerre esila bitumba esila congolais arécupéré kimia na ye arécupéré mboka na ye na kimia alors bayesi biso ke atravailla na Darfour atravailla na Afghanistan. Il a été membre de la Chambre des représentants américains de 2008 en 2012, en 2010. Bon, les Américains batindi po na bien na biso to po aya ko kabola Congo. C'est ça le problème. Ndenga kabola Yougoslavie, na ndenga kabola Soudan. Est-ce que tondima Obama na John Kerry to Congo et komi ya ko kabwana parce que Obama na John Kerry bazo kumisa kaza l'homme de terrain aye ko pesa ba solution na Congo aye ko bikisa aye ko na respect des droits de l'homme aye ko na kimia conflit sila alors est-ce que tondima Obama na John Kerry to Congo et panzali libela ayaka to po asukisa guerre ndenge asala na Sierra Leone to akabola mboka ndenge asala na Darfour pe na Kosovo. Donc Thomas Oyo Perleri as un spécialiste tango azoya ayaka na des solutions ou batindie po akabola Congo balkanisation esala mabima solo ndenge tomoni bosha batie ba désordre ya kokabola 26 provinces ba province yango déjà bato bazoboya na Katanga baboyi kokende na Bandundu baboyi kokende na Kasai bato baboyi na bango batelemeli balingi Congo ezala kaka ini etikala na 11 provinces na côté ya Congo pe ndenge moko parce que ba Rwandais ba récupérer ndambo mboka na biso bato pe ya kisa ya Uganda ba récupérer ba mboka na biso alors bato baboyi na bango kokende yango na siko tozo tuna ba politiciens bazala Kinshasa mingi basombi bango mingi bazolia mesa mona Kabila or soki Thomas Perleri ayepo na bien Kabila po ayepo na bien Congo c'est-à-dire Kabila akosuka lokola Samuel Do webi Samuel Do esukaki bakata ye baboma ye bolumbu botala ngo na ba Facebook na ngai ezali alors avenir ya Kabila ezo dépendre na arriver à l'homme du terrain Thomas Perleri Thomas wana le razoya ye mutu akata Darfour ye mutu akata Kosovo ye pe mutu atia kimia na Sierra Leone alors toyebite biso ba Congolais aye ko kata to aye ko sukisa buzo ba Rwandais po ba comprendre que Congolais aboyi ko kabwana Congolais lingi mboka netikala moko pe Kabila makamutu asali a échoué c'est-à-dire a échoué lamentablement pe atie mboka na chaos alors eloko ni ko salama soki Thomas aye po na kimia Congo ba ko kanga Kabila to bako lyncher ye bako tika ye à la merci à colère ba Congolais c'est-à-dire nazo ndima kutu te que CPI e ko kata problème à Kabila nazo mona problème à Kabila ba kinwa nde bako sila na ye bako tambola na ibembe na ye bako kate mike ndenge basala Samuel Do parce que Kabila alingi ba Congolais te Kabila ye moko abomi plus de 20 millions de Congolais Kabila zo kunda biso na ba force publique Kabila abomi armée asilisi ba soda pe Kabila akotisa ba Rwandais na armée na biso pour ba affaiblir armée ba boma ba Congolais ko tia na poison makambo ebele donc likambo ngo tozolo ba ngwana to yebite suko ezo suka ndenge nini pour ete Thomas Tom Sazoya ndenge azoya kosisa makambo ezali na mboka Congolais pour le moment to banda kokumisa Nzambe na kumisi Nzambe parce que l'église déjà ya lokuta Nzambe ko mo reverser bango félicitations na bandimi oyo na ba combattant oyo bakangi église ya Kinzamina na Belgique na yebike calamité ko kitape en Angleterre l'église ebele ko kangama ba Zion fwe kanga et pas ba Job le Nokiski fwe kanga ba Mabs ba tona tout fo ba kanga po ba sali ba désordre na ba dégâts belé ba se belé bazali ba viola bango ba soda ba pasteur na ba simba ba kisi soka bimino ayibila ngenge na yo akomo coloniser yo kozwo mbongo ko kabola bana do biloko na surtout etie trouble na pasi na ba famille yango nous avons lelo biso ba Congolais il faut tous sepela parce que arrivé à Thomas ezali Nzamba yoki kolela na biso ba yoki makambo nyonso tout mais pona ezala na succès masolo oyo yo Congolais bima le 28 juillet kende na Westminster Court na Londres kende ko wolola assassin kende ko yokisa banglais oyo ya lokuta Tony Blair
ba criminel ba tozo diriger ba to sipoter ba criminel na Congo ko ça va sonner tala na ngonga oyo église ya Kinzamina ekangami na Bruxelles buzoba kindoki ezomonana pasteur Roger akimi ndaku azolanda mwasa libala na Birmingham na Londres na Manchester Job le ndokiski akenda kozwa kisi epai ya mutoto bengi walesa ko envoûter batou ko senga bango ba pese 340,000 pounds basombele Bentley basombele ba biya au Kenya Kinshasa ko bimana ba sa batou ko melisa ba sa batou ba sperme ezali connu au-dessus ya tout le monde ata mutu moko azobelo omote mais lelo oyo sakayonsa na Zion azolakisa ba publicité ya Kinzamina pona kolakisa ke bango nyonso tu baza maison moko donc ezali mawa mingi eza mawa mingi na makambo ezoleka na poto na kosukisa breaking news lelo tozala basango euti na Manchester ese basage bazalaka te tata oyo moteki pondu na kombo ya landu oyo abimaka na cousine na ye azonyokola mwasi ne mwa ete mwasi na tindi bato babenganga lobi proverbe bozotikanga na kufa boye mobali azonyokolanga mobali azosala inceste na cousine na ye mobali aza na bible bibengi pasteur azonyokola nga konyokola ngai nazokomi boma Manchester bozoloba nini alors na bwaki yango lokola piololo na Manchester ndeko mwasi azolela landu azonyokola ye landu azobima na cousine na ye azotika te azokontinue donc ezali mawa mingi alors azotika inceste te mwasi akomi na suka soki likambo esalami ngonga yango ya koagir oyo ayebi landu oyo akoki kopesa conseil oyo akoki kosambela mpona mwasi oyo ngonga yango oyo mpo abeleli aleli alors ezalaki regard sur l'envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs M. Thomas Perielo. Merci pour lelo. En tout cas, toza ko expect bino ba congolais bozala ebele le 28 pour na kuwolola assassin oyo. En tout cas, breaking news. Merci na bino sozo supporter nga. For now, nalobi bye bye. Bye. Merci. Il faut finir un petit en rouge. Bye bye for now.